Au moins, il y a une simanata la longue ici, bâti au Well Mamambongo, Tony en tout cas, on a yébité. On a le bango. On a le bango Jean-Claude Katondi. Ngadi Giclo. Jean-Claude. Ngadi dia azana nini tobanini. Azana mutema moko na yébité. Ya butata vraiment. Na ndenge ya très social. Na ndenge ya kufula batu. Ngada so taba kosombela bino masanga me. Ngada so zimbobu zinda simba ngote. Nangade dia mango. Ngada simba mo. Hein? Nangade dia mango. Unaweza futa. Bon, mango pas zo futa ni bisote. Bon, wana balobana baonga ke. Série wana succès. Alive gaou ba yeko zo tambo se Lisboa, ba yeko zo makambo vina au normal bo se on pièce à théâtre. Ah, nidi la marque ni na komba vega. Mo bo joueur ba ni te komba. Ba vega aussi là. Bon, kwa yo za yo temo mona. Bon, si pantalon bina sila te. Wana ezali na encadrer personnage ya mutu moko boye oyo amelakane batu oyo. À vie n'a pas de désordre, n'a pas de personnage. C'est pas votre vie normale? Et ce n'est pas ma vie. Tu n'as pas de bon côté? Rien pour un bon côté. Pour moi, il y a droit à autant de pélélo. Il y a par mois 25 casiers par mois. 25 casiers après Nice. Dans une bon. Chaque semaine, il y a 5 casiers. Béga Sikoyo, 25 ans l'écart. Soit Sikoyo, 5 fois 4 semaines, combien? 20, 28, 25 combien? 45. Il y a un peu un peu de son nom à combien? Là, naturellement, on va faire un peu de son nom à combien? Les gars, on va bouer. On va faire un peu de nini. Ouais. On va changer naïté. Ah. Tout le monde a un autre. Au moins, producteur Moko. Aya sengi acteur mo pa yeba acteur o mo banga gauna nini o leki ngai tamsi o tama vina mutu na mutu kate yo mtama kolo mais tamsi pe mo yo poza na aspect siko babengi yo personne numéro ya vega opo toni kamo yaye oza numéro ya vega o noni veza la cop to benga na pena yo mutu ngo me oyeba ni bene acteur on peut inter sur le boisson landa ayeba ni pe apena succès na yeme oyeko numéro ngo nazana ngote eze vega o na ikuto auto pour ta téléphone botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijani wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bisous bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour. Nous avons ce réel plaisir de vous présenter cette émission parce que nous allons recevoir pour vous un artiste comédien, un dramaturge de renom, l'un des anciens artistes comédiens de notre pays. Il s'agit bel et bien de l'artiste, à l'époque on lui appelait Yoma, et à un moment donné, Vieux Gaou. Il est donc là, Vieux Gaou, bonjour. Bonjour ma vie. Bonne santé. Santé, bon, et bébé, mais c'est qu'on est moi calme.
En tout cas, Bebaki. C'est comme moi calme. Moi calme, côté. Voilà, Vieux Gaou, c'est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses, la réalité qu'affrontent les artistes et comédiens, et en particulier les artistes en général de la RDC. Nous allons parler de l'état de santé de l'artiste et comédien Vika Roger Mundweri, le PDG Mundweri. On va parler de beaucoup de choses à la fois. Et je pense qu'on va essayer de toucher aussi quelques faits de société, actualité, tout ça. Ça nous fera du bien. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour saluer Fiston Bassende, FP International qui nous suit, Maman Méline Tiemba, Papa Dominique Ekele, moi Namsakata, Maman Lili Chamuna. On est là avec Vieux Gaou. Vieux Gaou, il y a une perception na mukuse pardon. Au banda théâtre en wapi puis ndengeni. Avant ma vinga, na osena na bato nyuso bayolanda nga sikoyo. Bon, mbele ne yozo bana français na ngapi na bibi na français. Mais tellement santé za bien te na lobaka na lingala. Vous pensez qu'il passe santé? Ils ont une démo na ma vinga au compliqué te. Santé za bien te na lobaka lingala. Lobana. Mais moi mon soit français payé. Merci ma fille no le bisuki na banane ndenge nini. Bon ngari omoni histoire nanga ya nini parcours nanga théâtre ko eza même histoire na Mundweri. Oh oui. Ngana Mundweri to bandi théâtre ensemble na paroisse Sainte Agnès. Nanjili. Nanjili. Tant que tu vas au sala, bon, il y a un ghetto, tu vas au sala théâtre, à te bouler, que tu sala groupe. Ce groupe tu sala qui, mutaso qui idée on a mutalipoté là qui sera maïmonanga, bon, il va s'attirer théâtre mais à comment théâtre tilelo. Tant tu sali théâtre en gros, en tout cas qui na ghetto, mais na théâtre en gros en tout cas, si à tout là, tu benga qui, on a qui na commencé à tout le jano. Si tu l'as tu benga qui ayaki, agine artiste était, il est comédien mais ayaki, tellement tout le monde agine a donné au sexe, mais ayaki petit, tu seras une musala. Tu es revendre. Il y a un peu de bimisa eko. Donc tu continuer na ghetto wana. Bon, tu es vraiment na njili, bati belo wana mo na njili, vous me kuta bala na a bala na eke, a idée. Jeunesse to nini po nini te yeu tuma na momi belé bala na ye bala wande c'est bien mais pour nous encadrer même financièrement rien yangwana to comme na niveau moko to kitaki na sonjili na sens nini tant to fandi ngadia dia akina chiksho lenge ya pardon, agina minzoto wela. À l'époque, il y a Takinga. Si tu connais ça, banzonzi mona ina ba école banini. Quand il y a longwe kuna mbala moko, ba biso ngari na longwe minzoto. Oh, lo aki pire biso. Ah, téléphone la gité to hotana, to kutana ngade da pa koko na bango na baba la kiss na kati 4. Nji. To kutani. Si tu le mina yeke bon. Est-il que longwa bi en tout cas na sukuna to bagina Mundweri. To bien est-ce que biso muvana to na ngope ezovement au marché na ngote potala ba commune na biso yo misi bazo aider biso ba patron les ba soutenir jeunesse bazo bala na ba onka ati abi non problème yate to sanga na biso to sanga to sala mouvement ya to sala ce mouvement na yakina komba choc minzo to sala ngai wana ngadia ngai Mundweri na Willy Nyamunyamu akenda bi Nyamunyamu Willy Nyamunyamu bon akina Afrique du Sud mais ici c'est na Luanda. Voilà. Surtout le ngadia tant ba bengani na minzoto wela po ba bengana ye. Ba bengata loin na ye. Oh, aliaka mbongo na ba Congo ya instrument tango ayebwe ba beta écoute na siège ba bengani ye. Te wana moni ma fingo. Non na jeso na bili solo. Les ondi mona les ondi yango. Et c'est ngadia kutu azani kutu moko azini kutu mokonzite na minzoto wela. Mbongo ni nsima olia. Ngadia dande na wana yela takinga na osimba te to yeba kango yena ba film so ba yona za osimba na ngote alongo ina ya bena na etengo ya longwe le to sangani to bito to sa moment to sali mouvement de six choc le ngé bosala ngo ensemble tous Vega ou cofondateur ya fondateur so cofondateur Ozomo nje bo bénéficier na ngote bon te mais ça ka mouvement biso linga kutu na miso nzambe ata
bafuti ngai ya te mais nzambe akofutela nga marque mosusu po shisho longe bimisi bata marque na marque ba video banani po nazokende minzoto wana tango shisho longe wana yaki na komba shock minzoto tango to bandi mundu wana ki mettre en scène po atanga nga na ina tanto kobi bon moi côté kotaki po ba mango ba yaki o ba yana bango après massage pe kabamba yaka ko mango alandaki ayaki mango yaki na première personne c'est là qui mettait tout le monde ça ba réunion c'était la première personne mango pa landi balo sumpa yena balo sumpa ya femme ayaki femme mango mettre pai botela tela force wana mbalo sombo mettre pai ngadia dia kasi ça lende ni bino bobande lo na bino na ngadia dia bambalo sombo na ba mango ba ba lekeli bino eza ko lekela te mais obi nzamena ali o mon bino tu boko ça là ba coordonner amona coordonner mo les mino mbongo ba msuba mbongo yate ma coordonner ça la ko bien ko leka mais coordonner mo yani ko rien mais à l'équipe bino mafinga biso ki pa wana te mais na biso ke tango to évoluer ki muta longa muta liboso na shisho le ngai na mona ki moi côté mo koti ngada mutema munena ngada dia en tout cas on a salué siko zo na ngasiko pour ça na Londres obi ngada mutema munene mutema be te munene ya kitoko po bamsu ya kina ka groupe na kotanga kombote babano ina bana njili po force mo kina njili osana te ya to tangise lo déjà li solo kala bamsu ba zawana na mabe mavinga bana njili abo mfumo bana njili abo mfumo ngam television na benene na ngawa na longwe na nga na vana nga na choma inane na sa théâtre te inane na vana na parler na mimi na taso nini wona ina magebo na bato wala ni mission na ba la permis ba kokamwa wona ina 1980 pour tu sais shisho lengo na 86 siko wana to comme siko na 88 après ba 2 ans tu nga na benda na nga tanga na benda ni mbala moko mbalo sompa benda na yi tamba no so benda ni mundori pa benda na yi to fa na biso tant to vandi ba mpa batikele kuna ale ba ori kiti ba vie de loin ba ye ba vie de loin tout ba vie de loin te ba musielu ba vie de loin te ba musielu na tika ki voilà boye vala na tika ki pe et bakata batiku ba yena sima bakata vimbo ba yena sima ba Nicole Kitoko Nicole Kitoko ba yena sima nde bino ya bino nouvelle ngina zoya po yo déjà nsaka la yaki na groupe nzoyi akeneki Suisse akina poto comme ba parisien nyos tanga zonga ki aki pire mo ngadios ba coopérer bien akibe mutu na biso po nsaka la ya mingi na njili yango la abenda ki eto akina ensemble na tika ba nyos na bansaka na na tika ba ina ne chômage ina ba ba tili ngona siko ba mso akina brali ba akina bra Congo wana ki inibra skol ba fandi allez ngara bino baki na bralima ngara na primis habite to longa na primis ko to bazina to kina na skol tamba ki wana ya tonton skol tembenye oyo te skol siki ko ngenge wana primis nde primis suka na sekele tamba panzani ba panzani place wana tamba ki mango ba kiti na baba mongita oyebaki baba mongita wasa ki baba yara bango bakenda kite bango batika na bango na primisi ba pesa kombo nini nouvelle oyingi siko te mabiso pe tala yangi makasi ngade da panga bi lokola baba na mai bakei biso a force e diminue batia moshoko jone be vala na oya kufa na linga mingi Al Pacino papa wemba Al Pacino baba tikela kisiko pa ngadiadi tango ngadela tindi moshoko ba luka ngana mungeri po tokota na el na bango tango alexi mo l'air po ba yo biso kuna so mangwa ususu bafana na bansaka la ba raisonner susu ngana mungeri to zo yo mana mungeri po bana elo tango to ngam piaka pe na fa na pali piaka o sakana te loko te na poche na tamla nkema na tambula boy na zo ngana na ndako boy no ko kola na ndako te batiki
$200 pesa mdoli ça yo ya ça ba bibola na hôtel ba za na hôtel kionzo na tongo nini no kali ba pimisi ya oboyi mbongo wangu ba Tanzania to komeki ba Tanzania alors oboyi ko mbongo na ba hein ata fa tu na zo bongo ça ata fa nzo zo na bo ça on a fait un piaka 10 peu moi peut kumbela allez toujours on a pris pas me na pesi to la hôtel te di to ki to bayi ba bok na sona na hôtel la njilo za to lali te mo bayi na hôtel to za bayi na ba moninga na lave rien brosser na brosser ni no bon ça va goder rapide bon si goder sume te to somba rito si mundere ale to ke na ngiringi na hôtel mo la maturité to ko na mo na bambalo sombo na mo na bambalo sombo nyonso na kati kuna be bakata ale to ke makina centre ngamba mo ne zara ki centre ngamba na kitambo alors président auto to pona ki nani maître pai mangwaou pour y en tout cas y tout va vérité qui ne connaît pas na succès to ina ba commando mo de ta sous-vêtement mona mutu c'est là ta sous-vêtement na mutu moi ba to continuer qui à l'école de kumbiri avec Bralima et là qui bien to sali 5 mois na maki tito bimi yo moko mona ki tina yo mavinga po yaki zikamute to le bon yo po yaki zo ino panga dia olingi na te pani yo po yaki si tu es chef de groupe, non, c'est bon. Wana otanga moi classe. Yo ma osobuti nchiki, oyere. Yo kali solo ezarande boy. Vega u même si tu as dit que l'on na chic choc le ngeze ekaka te po baza boya bana njili po no pe banjili boza bateti. Bone zana ya kala. Ezai ke venga Dieu ndaza ko mela bino bala yango bomona yake. Azane mtema la myazo mela bino bala ya ba sponsor ya banini yo fashano no ki olongwena. Omoni azo na simanata na longa isuki bati owela makambongo to nini antuka wana yebite ona zo lo bango timbaka micro ona zo lo bango Jean-Claude Katondi ngadia ba Giclo Jean-Claude ngadia azana nini to banini azana mutema moko na yebite ya butata vraiment na ndenge ya très social na ndenge ya kofula batu ngara so taba ko sombela bino masanga me te na mbongo ngara so zimbogo dinda simba ngote na ngade dia mangwa nda simba mo na ngade dia mangwa unaza futa bon mangwa pas futa ni pe bisote Yesu bien organisé mais afuta ni binote te afuta bisote na marketing mbongo ce que yé uti sponsor yé ya boyete ya kotina ntsakala mutaki financer ke ça va calculer pesa mbongo biso ndengo na biso kite ko mangwa avandi boye apesa mbongo te biso to yangwana mete pai yambo yangwana eserta mais baki mundura zo bela ozomona donc na biso bango batumi bale wana na tike to zo mama mabena mama mbongo te bango bolongo apwani bolongo bokesa list boy bolongo yo zo bolongo nouvelle en classe te classe te ngamo na oloba makamu na ngati Rabe comment compliqué nga classe na za otanga ba parents ba futela ba étude fa na tanga siko na lo bande bino bolunga pa mangwa o yaza o bande pa ngada ta futa bien na biki ngadia dia na tulunga makamba mbongo te tulunga makambo na sima na ndamba la ki wana bakote bana les gens ba bien les gens de Njili en français les gens de Njili mais pas mettre paille tulunga pe pona mbongo te pona nini rien pona mbongo te pour moi, il y a droit à autant de lelo. Ngana par mois 25 casiers par mois. 25 casiers prémisse. Dans une bon. Chaque semaine, nanga imo na 5 casiers. Beta sikoyo 25 c'est l'écart. Zo sikoyo 5 fois 4 semaines combien 20 plus 25 combien 45. Il y a un peu un peu de son ba combien. Ngai na tuna pe mama kati to soba ngope vega wazolo babwe bablo kama zazo asai na nini ouais tumuna yeka pasoli simo koloka kabwe tumuna yeka ka changer na ite bon wana balobana baonga ke série wana succès alive gaou ba yeko zo tambo c'est Lisboa ba yeko zo makambo vie na normal bo c'est en pièce à théâtre neti na marketing na komba vega mo bo jouer kana ba nita komba vega aussi là
bon vous avez au thème au mona bon si pantalon bina silate wana ezali na encadré personnage ya mutu moko boye oyo amelakane bato oyo amena vie na yeka na désordre na incarnaki ne personnage wana. C'est pas votre vie normale? Et ce n'est pas ma vie. Vie na ngeza ne wana te. Vie na ngeza ali ya rabi. Na sala ka théâtre nanga. Mo ba kopa miki pe ya mabete o ya malamu pe na sala na ngai. Na kina na église. Na kina na église. Ne ti lobi dimanche na ki fa de la foi. Na mona ki. O mona ngati. Alors si c'est on a jouaki na simila on kisite na simila on kisite na bango vérité ya wana moto ngana kinango esenga batima no contre ngai ya wana wana tanto bimeki ngana esobe na mundueri vivete zo kina wana ngai esobe na mundueri to salaki combattu. Vous avez combattu? Oui, to yeba ngo bien pas nani bani ngata sa mo théâtre ya zali ngai groupe na biso ti le to mona ngote au monama producteur moko aya sengi acteur mo pa yeba ni acteur o mo banga gauna nini o leki ngai temsi o tama vina mutuka nga mutuka te yo mtamakolo mais temsi pe moi yo poza na aspect siko babengi yo personne numéro ya Vega opo to likamo ya ye oza numéro ya Vega o nomi faisait la cop to benga na pena yo mutongo me o yeba ni pe acteur on peut interzo lo boazo landa ayeba ni pe apena succès na ye me o yoko numéro ngo na zana ngote eze Vega o na yo ikuto auto bungisa téléphone oui pour bungisa ba téléphone yo roté wana nyoso na kaka ba ndena incarna ba personnage ya lo mwa mabe siko to komba kongo leta wana tifi na ngai yango wana or au casser mutu tamsa ngezo mo eloko na ye au casser ye to le bango nit na pese ndene sobe et sobe so na cop pona benga mundu pona benga nga ma yebit ayebi wana na famille po sobe to ni ba chambre moko na ba voyage et sobe to leta ni bilamba. OK. Na ki gaou na ngani ni sobe na ye so la mo fe faire c'est mo ka ça Lisboa fondation na ye mo mbutu et comment je me l'équipe Lisboa original bisonné to bimsaka bango okosi boboma moto po ezu mwata sinon te ngana mundueri bona biso na ye sobe ye moko ndeko sala wana biso to nga polémique te ozo mona jamais mundueri départ ay sobe bon bino ye baraté okomisi na point wana ay sobe bino ebate esobe to swana te esobe loko te esobe za mwana na biso mato lo ba make muta meme esobe na nzela ya nouvelle yenge c'est mundueri tanga meme wana ngai mete pai to sai ne mo décision moko boyiba na vana na parler na sata ba sima pe na kina na fana na parler pa ngai nga buzoba te nga na musique nga sundola ta mbongo na kuso pe 1500 dollars si on peut ba benga côté mususu te ba yebi nga so na bayi na ta mbongo eza ko pango 600 dollars ko na ndimi na sana matin na sana ngati po nga la te muta commander nga na ne mabe na nga te mutu a insulter nga po ben insulter tu yalaka eza injure te mais insulter yo na manière moko na on eza injure mona sens moko péjoratif donc a fingi yo makero na ne ya soin ça c'est péjoratif grosso modo mais si vous voulez pour la tanga kuna bonsomi yango na tanga na bino siko donc moi ba français monsieur tikala na ntiki obenda benda na benda ngo po minerval qui n'est pas matin c'est la pédagogie mais na tanga ça te ma ouais autant que ça travers théâtre tant vous c'est Lisboa vous avez un succès ne lobi yo mundueri esobe bon bimise pe ba nebele mais à un moment donné esobe c'est comme ça récupérer qui loupe na bino nyonso wana asakaparé nango pas à longo ça vous avez dérangé quand même bon akanga loupe na bisote azaki loupe na bisote bon oyeba onke sobe toloba à part ngai naza ancien naza icône ancien na théâtre oyebi sobe pe toloba pe aza ancien na théâtre sobe bene théâtre na 2000 te yo kotaki sobe na nouvelle yenge avant nouvelle yenge asala na théâtre mukubi théâtre pas ya papa vous comprenez? Tant que vous êtes tango mundola jete to kekuna
et ce déjà acquis déjà na ce rotali et ce na jouer faut mon que oya okende loin et ça rende ngona ya tibiso nso bonga kambala moko ya rabi biso nso te biso nso kiri mo biso nso so bakar tout on va y bien les andeni embouteillage mo ça là kuti na si tu tamula te na par exemple so boza 8 personnes bino tu 8 car ba jiba ya ce ti ba embouteillage donc mutu na mutu azana tana ye oyo nzamba yebi seneti bato misusu ba profiter na théâtre bato misusu ba profiter na sexa on veut gauni tu profiter na ngote c'est là où les bas blessent maintenant et bimneti sko neti veut gaou akene na nga bongo et puis n'a pas profité par rapport à ça bon sikoyo ba misusu na théâtre ba misusu ba fotela mais ngana lupango wapi ataki nkole ya palette bamfo mimi wakini nkole atuniti nga parler Bayer qui locataire pas aller tata lupa kode madosto ya mtu mona émission te mam tout monde émission atana lupango ngana théâtre na somba lupango mais tu sommes pas on a combien avenue numéro combien après so peneti avenue Kinanga numéro 78 bis to que vérifier boy na avenue ngosuka na 45 mais on peut ba venir ba le roi sur télé bébé ça malamu te ya mabe lupango na yo moko te lupango yo moko bongo milexara ke na ça lupango ni nga mukongo na lupango nga mukongo moi ba appelle vieux gars en pleine émission moi ba appelle côté ça appelle moi bien vieux gars et au betela absolu solo moko maman moko azo tout à pondu Intasco Mastasi, Maman Zui, vous avez pas sous. Kale. Donc oui, tu vas rebelle va Kotaki. C'est la musée. Tu vas rebelle va Kotaki. Oui, bisous nous en Gila, battus va Kima kiti. Bisous to Kima kiti, bataki ngasa ni va Kimi, ba yepa na biswa. Maman moro a tout a tout mbika. Azembika. Yaki mbika tout na libuka bongo Tanga zo tout Agina bébé, azu bébé, Allah ici bébé. Amuna ka bakoli, ba rebelle ba komia wa. Na loyenga wana ba tiniso ba bani bambango. Yepe ka azu ka mwana grum. Ba bani bambango ba suni biloko nyonso. Manji libone egine la manji muke ba kata na makolo. Te ba kata yamona kaniti mwana ningani po akota na mai. Ati mwana ngakweye. Asi maboy eboka nzoka tiki mwana amene boya c'est amini mwana voilà ça nous avait fait rire mbangwa zonga qui vraiment olia mwana bosa amene boka allez mosu kaka pene na biso wana nini afana bi ngam uti voyage pour ba kimisu ngasani ba enji na kimi voyage na yiki na nini mbadi vima ya masango na mbadi ya nguba eti na kata ndao to yebe yango tikeli kuna yoka bana te papa ma ko zongi na ngote ba ozona nzela bite ngafana zo to kuranza boite bino mo to ba be to ba ngise balemi na ngo ba leba ko lemba mo jamso na boma bonga na kei akei akota baba isole batu bazate akota na kata ndao ka afoni pote ata ba rebel ba vanda tali karamu mnene ba kali ngakutu nguba na mama so batuni papa ni te na zoni kana nazo bilamba alizwa merci azwa bimi ta ko muna batuni batuni ko mena bi baso kali hona ba rebel na ata pale baso lonzi ba bot ba fandi donc na ba mai yaki no baso mena on est bango vraiment reba bossa na te. Merci bien Gaou, je pense que c'était pour faire plaisir à maman Liliane Chamuna, assistant Bastien de FB International, agence assure à Dominique qui est mwana musakata à Pomaneno antivirus babi mwana tsuka yesu kolo à Pomaneno antivirus ombre noire. Merci Angèle Kikela, merci à papa Duval Kassongo. On est là avec vieux Gaou et maintenant toko betal solo ya Mundweri. Papa Mundweri à Beli ba publier na ba réseaux sociaux que Mundweri a Koufi nga kutu na komi ko swana na bat na Facebook.
akufi nini bino mtu bobomiye bino so bombo soki akufi aza na morgue nini bino bomaka bato ndenge wana toke na hôpital ya Ngalema tokuti papa Muturi kuna très malade na urgence na réanimation na réanimation tokuteneko et ce qui nous dérange toujours tuna abeli nini asaleka crise ya tension mais ti lelo apparemment azaka kuna azakuna na kena na point bozo lebaki ke bapandi sango kasi bino kebino wa internet te obina lobilo na kubanga tena lobila yo vraiment loba oyi mukomo to kuteno uti église to kuteno tiko ta wakinda na imena flato wakinda opesa information ni Masamba akufi bapesi information omomoni bande bozo kango te rabi abina ngangi Masamba akufi bande ko abina Masamba akufi na neso ba ebisi biso ngaba kina ko panza Masamba akufi nzo Masamba vivant rabi ebisi biso ke Masamba akufi na obenga ni crête lelo nazo zo été et après Masamba akufaki akufa après mais tellement yo lobaka akufa mais on mame waso ba mame waso akufi il a biso apandisi mame waso akufi mona zuka oyo lobaki na omoni siko bino ne rabi bino te biso te na ba réseaux sociaux ba weli saka au moins so tangu siko neko mona avie Munduri na saki na benga kiyoti we singa nini te toza na hôpital boye na ye hôpital biso vérifier que information kweto ye bon siko ndenge azakuna santé ni siko moi bien évolution ezali par rapport à ça qui bon aza na réanimation te aza na pavillon 6 mais boyebi clinique Ngalema eza clinique mo munene wato to le bango excusez le terme na moni za marque clinique ya batambongo pona biso meza passe ya solo pombongo ezobima kuna bana poto merci epesinga na mwana posa kolela merci ne bozo sunga Munduri o se basungi pote be ona basungi te ba kosunga kaka po kuna kaba bakisi za kuna ko obine na visa on a sentiment bo kisi combien euro 3500 zoami balé 7000 kuna te kuna wa kisi moka 210 000 francs congolais moko pam 210 000 francs congolais mo okoma na 6 même ko na ki oyo wa to sombaki kisi mo oyo ba to somba po Ngalema elinga buzoba te so ba komelo ba kisi somba ba kisi nyo somba so ba komelo 10 ampoules somba pe 10 ampoules ngo et de to ça na cité ako to so mana 200 zo bon lobito bango rien to so ma kisi ya 1,110,000 francs congolais presque $1000 kisi moko 10 ampoules 1 million beta donc mais nzambe oyoyo asala ba grâce nzambe oyoyo azobatela tango nyonso Munduri en tout cas azosala pe nyonso bakisi wana pe emonanaka donc elo wana nayebi te nga masuki satan kopusa na kutu pempe na ngai te na blague à part vérité po nzambe ko distraire biso te vérité apusa mpe meno te et puis satan na peso pe merci na ndenge tosala émission ezoleka nango bien likambo eza te tia to continuer nde wanti na suka ko bouger biso te po après on a fait gaz et la chaleur po yo ça wana na suka na mona le après de la fois aller kuta na Jean-Paul Mayata uzomona mais tout ce qui ni malembe na bakisi en tout cas ezokende bien ya mpe na sengi rabi na bana poto surtout bata quartier oya Munduri akoli bana njili bana yimbanseke tozo mona yango na ba passer misuzu wana poto na wasango ni père Minani Rigobert tozo mona yango alors awawa soutien mon que ça n'a pas ya passer de la foi Jean-Paul Mayata eza soutien momi balé mbala moko la foi double soutien moko spirituel na soutien moko tobeka nini financier OK batu nyonso oyoyo baza na posa vraiment ba aider biso ba aider Munduri ba aider alors numéro ya mwasi ya Munduri soko obengi oyama mwasi na ye so eloko yali otindi atela ye okoma so po tinda numéro na ngai ya ekokoma nango
et comme OK. Numéro à Mundweri. Ils ont 084 84 667 84. Bandela. 084 84 667 84. OK. Oyangai 089 59 44 761. Na bandeli 089 59 44 761. C'est ba jonté ba benga na opesa ba numéro wana. Bo bengi rabi. Na chaîne na biso. En tout cas, vos numéros, bosunga Mundweri évolution ezali. Robil kamba pasteur de la foi. Et Azal le 7 juillet na terrain Sainte-Thérèse à cause de la foi. N'était sur yoga gang. Ngai bon na ko que l'artiste belé va comédie ba yaki na mercredi na prière. Wanda ba na prière, wana ngai derrière les maladies no mo ko na tellement na ya kuna ya lagité. Mais tokutena ngana ibite tokutena sundete pa no ibite nti soka yaki. Sundete to ali kamo to sala man zonzi mona ye yinda ya informa kingai. Yango na biso news en tout cas na ba télévision pe o ezali oya biso to lobela ngo po batu ba ya ba yo loba nzambe po babika. Le 7 juillet na le 7 juillet bandeko le 7 juillet boya ozala bana mwana azala mwa kindoki na yo muke yaka kindoki wana zero to biso ni tikali yanti do de la to bimsan bon moi nyao zaman nyao yeso mona nyao boti lapin te nyao boti la nyao mona lion za lion yebsa ba le 7 juillet na terrain Sainte-Thérèse le 7 juillet bandeko nyonso boyebi de la foi très bien pasteur Jean-Paul Mayata le 7 juin et par le 7 juillet tous en terrain Sainte-Thérèse de eza benda bika opesi mbwa boyite mbwa zui ozana mo mfutima no mke yaka lianzi do tolongo de elongwa baloka ngai nazoka bulote nite yemo mzo miloka pourquoi on y a été poigné bon talent ce quand on y a été poigné on va prier zarate allez profiter les 7 juillet zana terre Sainte-Thérèse kolorane ko vidéo boulot zarate rozwa bakanga nzoto na ya munene te na yi muta munene ko munene so baloko ne wala ko na ngate nzoto na ngai ya babotela ngande wala vous comprendre na standard mince mais costaud le 7 juillet biso tous à la wana. En tout cas, bandeko, ata boseki, boyebake liloba ya nzambe oteka liloba ya nzambe. Ozoka liloba ya nzambe donc exactement ya grâce. Boya toza ba grâce nguya to kozwango. Ngala tana ngo déjà mais na okile suna ba yaso makasi. Bon yo sana ngote. Ozana tamso ya mignordon ya mukie. Yeko zo mosi wa castar. Merci Viega. Bon pesa na mawa. Donc passer maman ngoe kayo bate abino me bolio ko bolio bonga bate laissez ya kuna bo mon. Merci beaucoup Viegaou. À l'ancien appel au 16 juillet na terrain Sainte-Thérèse avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Venez nombreux, on va prier ensemble et Dieu va exaucer nos prières. Il va se manifester au milieu de nous à cause de la foi. Et couple Bouloba, n'était soga il solongo na fali pupa. Fali ayemba ki mo eteni yanjemba couple Bouloba. N'était soga pe yanjemba falinda. Parti mo yo yanjemba wana po yemba te. Oh fallait oui parti wana couple Bouloba ba porter plainte ba binjem na bango bebisian. Makambo eza pasi donc moi j'ai commentaire ezate. Ce que le biboye côté ba mona bien te. Tant le ba boye côté pas mona bien te. Donc pas na ko senga ko bonzambe côté na likambo ngo entre Fali na couple Bouloba ba yoka na kaka ba bungisa ngo po ba yoka na kaka ba bungisa mais entre inde ya so neza œuvre d'art eza œuvre d'esprit nous devons biso sala œuvre d'esprit mais œuvre d'esprit mais nzambe c'est pour évangéliser so peut fallu à saliango mutu pa ko bongo la mutema pe ailleurs o ayoki nzembo fa et qu'est-ce que vous pensez? Il faut falloir foutre à droit pour Nayango ou bien ça? Mais elle m'a fait ça bon, si vous êtes l'homme, quand même.
récompenser ezaka ndenge wana mais kasi yebisa fali otala oti te pa ngai fali o nga lingaka mingi koleka fali so na be azali te mabe bazali na bango mais parmi ba musiciens oyo nga lingaka mingi o pa lingaka mingi c'est Fally Ipupa kalingela ko wapi Fally Ipupa linga trop soko kutana nika tuna biso ke amona ma vega o Tintin oh Fally mona nga vega o Tintin batu nanga bangwana ba wera son amona nga malikiliki voilà c'est la vérité boji ba mona wona ba ba dessin ni mega o tela ba ratempla ba nane ba kirikou ya solo mais Antoine aussi na Fally botiaka bonzame na kati bino na couple bo bobongisaka bo sola kana ninge ya bien je vous aime beaucoup vraiment na linga ko mingi Fally wana yo mo boye bien na couple bo ba pe linga ba mingi bango lisuzuko na makasi na ngai te nangu pour vous ça bien te pour ça ça l'alcoolo. Ça l'alcoolo. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. On est vraiment à la fin de notre entretien avec Vegaou. Et cet artiste est déjà 35 ans de carrière. Na compta na ngote. Ça combien ça? So na compter ne to bana ngadia dia. Na bi yo beta machine à 86 mais nga bana le na télévision. Na bana le na télévision na 80 na 80 net 8-0. 37 ans. 39. Wana tu na susu bandenge ni. Quelque chose comme ça. Donc ngako de TV ou trop kosa nongate. Tanto le na TV rare to na chaîne moko. OZRT, Office de radio télévision, Mora, Télé Zaïre. Et puis sur le Télé Zaïre sur côté bozui Télé Congo ya Brazza. Siko biso to sa théâtre na bangade kuna na so boleki ni na janvier bokoleka tam susu na mars oya année on ezoya na combien une année avec 2 mois. Merci beaucoup vieux Gaou. Quelques dédicaces dédicace ya liboso na pesi merci te mais na komisi bino na nebo kangamaka na Yesu batuni sa CFC nyonso en tout cas ba mbote mingi ba mère nyonso ba mbote ya trop na yeme passé de la foi Jean-Paul Mayata bon na remercier sous Nzambe et puis na pesi merci te mais na sengi na bango et la dédicace mbala mona sengi na bango Philibo la papa lengi mundela zobela ozi ba maître Chang mundela zobela na yana ngamo o atiranga mabelo onga landa Jean-Paul Matuba as évangéliste petit na yo mundweri azobela vema yeye petit na yo azobela bana poto ni so bake mundweri azobela comédien au beba bazan poto ba comédien nazo se prépare zo kotinda ba jeu de Londres en tout cas tout le monde ba geste na bango yangwana na ona ba petite en tout cas bandeko ba dide kololo to ze bino ka bo bouger baby Michopo sans faute Michopo sans faute Willy Mambu Zena la guerrière Meta la folle Sami Mokili Sami Mo Jani a pesa nete to tikotanga Jani oh peut-être Jani na po Firenze to tangi pe Jani a pesa to tangi a pesa 2 minutes 2 minutes Succès Kasongo Maxi Bondowe vraiment artiste et comédien sur na poto et pour se soutenir papa Mundere Zamala mingi. Voilà, merci vieux Gaou pour avoir répondu à notre invitation. On est vraiment à la fin de notre entretien. Il est temps pour moi de remercier maman Miline Zemba, maman Ikelemba, maman Yvette Mbia, Ariane Ochesco, merci à toi, merci à Fils Kinkela, Lévi Cyril Arsène Modabi, les garçons capables plus forts que toi n'existent pas. Je dis merci à papa Dival Kasongo, Angèle Kinkela, j'ai pas oublié Apo Maneno, antivirus, Ombre Noir, Babi, Mona Souka Jésus, merci pas Dominique Kili, Mona Moussakata, merci beaucoup à Fiston Bastien de FB International Agence Assure, maman Liliane Chamouna, merci à vous, merci à Vegaou. Vous Vegaou, tout ça va faire rébeller. Tu as pas te bosser ni mutu mort. Non. Wana surtout tangi bangote mabe mutu mort il faut faire ba 3. Ba nani tanga. Oyo ZBD, oh la Bible. Elle a donné des succès. Oui ben le bani likamouté, mais au fils de ZBD. Oh Thomas. Yé
Aujourd'hui Jean pour la exhortation makambo comment en tout cas et contre abisso na on a Matthieu oya Bible ah bon tu ressens c'est bon te oh hein na tato nani grand prophète Abakouk hein OK bango na basira OK Zebede balobi to ça encore remercier te abi mais oyo kaneli bangango te Barabas to tayora mais d'habitude ce ko bonga makava odaye faux moto Barabas. Merci beaucoup Vieux Gaou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je dis merci à Nata Kimfuta. Merci à Coco Dema. Coco Dema, le réalisateur de cette émission. Babi jeune mot, soin jeune mot, calme, jeune mot propre. Aspect que le Vieux Gaou. Nandenga mabete. Na mitiki na. O mitiki na ngolo. Yosi on a choko moi. Merci à vous tous. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci à vous tous. Merci à Coco. Merci. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Kilongo TV, bon s'abonner, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.